oya kokena na ye na mopepe etali me mate tozali kopesa bazali kopesa ezopesa mabe ezopesa mabe donc lakisi que totika yo osali mosala mingi na lingomba mopepe sikoyo ye ememi yo okozwa nini osali mosala nde to bakenda likambo ya soso toyoki yango kaka lelo soka papa azalaki na esengo te ke bana me bana bamemi mopepe moko ya makasi eningisi lingomba bango wana bape alors likambo na ngai ya suka ndenge tolobi ke papa ndongala nzembo bamisie bayembi papa nde apesaka bamisien me ezalaki na note sikawa yo ozwaki wana colonel aneni papa avant toya na kati na avion ntango tozoya po toya kotika nzoto mozole kala mingi te na ntango ya biso no na ntango ya papa non na ntango ya papa Mfumambanda ntango ya papa Mfumambanda na periode oyo papa atikaki biso na lere ye apesaki traduction yingete ewumelaki te koya na bango na mbanza kozonga na bango nde apesi yango na korali ya korekinaki papa kisongele nayebi te ewuize tidiaka silo bato bakoloba ke papa ndongola azwaka yango te ye aye kozwa yango sikoyo ya maloba na kikongo me papa balongo ntango apesaki bamusicien ezalaki na banote badoyen ye wana aza koya po sino tokoloba ye moto azwaka yango te ye aye kozwa yango na kikongo maloba sikoyo ani nkunga monote balungani na obe twazela olongo kwa mpasi twayimbilanga yani vonkato tangu siyiza yokimungala bangala boyoki boyoki na baswayi nzembo oyo papa apeselaki biso yango na note tolingaki toyekola yango na ntango wana ye moko papa alobi te boyekola yango sikoyo te me ntango eza koya soki ntango wana ekoki bongo boyekola bobeta yango sikoyo te apekisaki mpenza makasi toyekola nzembo wana te me tozali koliko papa masala papa kiadi marcel na ler wana bazali koboma nzembo wana ingeta papa me maloba ezalaka te to ntango atiki biso de même chose bino boyembi yango ingeta papa boya koyembela yango na nkamba lera aparte na kini awa papa na nkamba donc papa ndongala ezalaka na motu biene yemba na ntoyoka ndenge ozwaki yango ikongo Nakanke wapina basa Musana sadukya kuse Ewa utangwa meipina mene Tata sedia kenda Uvana ja kenda we tata Mulweki Kangwe wu ewa utangwa meifina mene chata seja kendano bidilu bya mese matsanga baika alonda ya yo yifukiswa Kyani ubafwile kenda Etata mono ikivele Bafulu kya kangwewu Ubalolo kamu maonso Ngeye use ungwa Kenda zaku Tata ungwila kwa mese Ekonga ya yo yifukiswa Kyani ubafwile kenda Bidi
lubya mese masanga baika abota ya yo ibukiswa kyani ubafwile kenda tang papa kimbanga lobete ozokende na tiela tala ndeko na yo na nzela okosa accident toyebi ke papa Malongo asalaka accident ezaki ane nini 58 hein? Ah. Alors abengi tata na ye na français réponse ezaki te abengi ye na lingala réponse eza te abengi ye na kikongo tata Kimbangu répondre ye sika nde azwaki nzembo wana me na banote ndenge bamisien ye moko papa ayebisaka bango na note balingaki bayemba yango alobi te ntango nango nano ekoki te soki ntango wana ekoki nde bokoyemba ntango papa atikaki biso bamisien bayaki koyembela yango na nkamba alors ezalaki kaka na banote ye papa Ndongala sikoyo aye kozwa maloba na kikongo oyo ndenge bayembi wana biso baswali toyoki bie toyoki te oyoki yango na kikongo tolobi sikoyo toyekola kikongo ndenge nini oza kopesa retard oza komeka ekota bien bon bape toko jambote kyako bape toko jambote kyako jambote nzambi tata fumalo kolele fioti tata yengeye fioti moni azori kile Bui ngeye president ya paki mentango lo oto pola ye pola kaluta baka kimaka bwe bon papa ndanda yiti kakaka yiti kakaka mbazi tanuka kaka mbazi meme mbazi mbazi tanuka meme unu kiki tanuka mukokela kuti tuningi katuningi ko félicitations mboda ta yupo la comptable mon monsieur akoki bi akoki te alors que le va bon bodi misato sibino tango molai kola moye bimi to sidisi jansuka tusaba tuvutire funa la matoto tuwire malongi tusalire salo peto betu situvamba nange kuvamba na imunduko mura tukwenda tukala vitentu salama ni mawakengisa sumbule onzo bakalepi murazola kwangese mwane mwandabela amen gwenda kambote nakomba tata mwana pe tata molimo centre ya liboso tozongisi bino matonde mingi ndenge bopesi occasion topesa baimpression na biso na tongo makambo mingi eleki awa d'abord papa akebisi biso ndenge nzala makasi eza koya na mokili mokonzi ya ville sainte lokola sosoli yango asengi biso nyonso tofukama tosenga bolimbisi epai ya papa mpo talongola likambo wana ezala mosika pamba te toza na mokumba kotonga musée ya mibale biso toyaki mpo na bolimbisi nzembe ejwamaki ifale toyemba yango mais papa Ndongala aza mpe na likambo abombaka kala oyo amonaki ezalaki na ye lokola nyongo ayi kobimisa yango mpo bato nyonso bayeba histoire ya 26 avant esalama elekaka ndenge nini papa yasa ayebisaki yango kala ayi kobimisa yango bon biso mpe oyo toyebaki mpo na likambo ya bacoviste parce ezalaki groupe ya bajeune oyo baza kosala mabondeli mpo na kobundisa papa Fumalongo to bapapa bango misato ezala meme papa Simoki Mangu Kiangani tanga koya bango mpe bakobundisa bango donc likambo wana ndenge papa alobi ya solo biso tanga nazalaki président du collège na 2009 tosengaka bolimbisi
mais ayi kozongela yango ndenge alobi pota ya kala elamukaka na pota ya sika. Donc soki totali bien na kati ya motema papa aza toujours na manyongi na koreki parce que koreki azali à la base en ce moment na ba mouvement mingi eza kosalama ya mabe na kati na Lingomba. Et akebisi biso bato totikali surtout ba jeune mosusu a koreki o batikali na ligne ya 3 égale à 1 bazongela makambo wana te bakota pe na makambo wana te. Donc wana eza lokola makebisi tata soka lingi bana ayebi ke makambo eza koya aza kokebisa bana. Donc papa aza kopesa biso ba avertissement na makambo eza koya na liboso to kota na makambo wana te. Bon biso bato toyi na nkamba toyoki yango tokokomisa yango na mboka d'abord na bakonja Lingomba bayeba yango na ba jeune toyi na mokonja ba jeune président IGK à Congo Brazza aza bien placé tango tokokoma na kola mardi ayebisa yango na ba jeune. Mais message lokola elobami mpona Congo mobimba tokokomisa yango pe na bambuta Lingomba ndenge papa alobi naza na programme à Kunjulu mais bino bo bandanani. Ça veut dire apesi biso nzela tokenda ko se mobiliser tozongela ba tourner ndenge tokosala na Kunjulu ba groupe ezokenda kosala kuna Kunjulu ese kufeza na kati ya matiti. Même ndaka papa Fumalonga eza na kati ya matiti. Donc c'est une maison à refaire à zéro. Soki ko bongisa ba ko tonga meno ndako ya sika. Par rapport na ndenge ezali soki yemoka pesi ba modification ba sali mais sinon ndenge ezali nde ba ko bongisa ndaka sika parce que eza na kati ya matiti. Donc toju devoir ya ko komisa oyo toyoke pa ya papa puis ko sale lango po ya lobi soki bino bo bandi nde ko pesa nganzela na ya. Ça veut dire soki to sale lokote to ko kangisa nzela papa ya na Congo Brazzaville parce que Kunjulu ezalaki base ya développement ya Lingomba na biso na Congo Brazza. Merci beaucoup papa journaliste. Ah, mais oyebi na misala parfois il faut que bomba naka. Mais lokola ye moko mokonza bule amonaki ke tango yango ekoki pona kobimisa moto yango wana lelo yo alakisi moto ya zwaki nzembo wana. Mais koreki ndengo zo komona na tango na biso koreki alaki vraiment kasi. Tozalaki ko yawa papa azako salisa biso mosala ndako nzambe oza komona pe azali kotinda biso na ndimba mbuki na mama Clementine monaki wana na kote na ngai tozalaki kokene na ndimba mbuki mosala na biso na kaka ba prière papa soki likambo ya li akobengisa biso pe koloba bokende likambo eza koya ezali boye bokende bozwa réponse tokokende na ndimba mbuki kuna toko zonga faut zonga na réponse. Mais ce qu'on a constaté que na kati na koreki ba priorité comme ba kaka banzembo kaka kuyemba mais oyo ya singili oyo ko fandisa mokili totiki yango wana tango to yeko jwa maloba wa kote ya papa na kanisite tango to kozonga ne wana nde to kono yebisa bandeko na biso ndenge nini to kosala po chaleur wana ezonga omoni tango papa lobi kaka ke na fungoli na pesi lisusu papa humilité to nzembo bino moko boyoki mais nzembo kaka ya bolimbisi ebandela kaka bongo elaka liboso nzembo bolimbisi bokoyemba ka d'abord bozoyemba banzembo bolimbisi avant maintenant banzembo mosusu efungona oyo koya kopesa bino ndenge nini mokili kotambola obie makambo eza koya ya solo papa nini sikoyo koki koloba epai ya bana ya koreki banso bazali kolanda yo na mayo nyonso oyoki awa epai ya papa Mfumalo koreki ndenge tosili koyoka koreki nyonso na mokili mobimba kaka koreki ya Brazza te oyo towuti kosala mama générale ya koreki abengaki biso alobi na biso likambo bosali biso tosalaki yango te mais nakanisi bosali yango mpona biso nyonso ya solo tosali yango mpona koreki nyonso bana ya koreki bango mutu babebisaki bana ya koreki bango mutu bake kozwa kopesa totalaki cassette ndenge bana ya koreki bakenai kozwa papa wa basolele na centre d'accueil na mama bazo pendant que papa za kosalisa ntinsani bana ya koreki ba papa Henri to tozalaka na bango na ba papa Davin bake kozwa papa wa basolele kuna pe bazo kosala fête mususu
papa mpe aza kosala fete mosusu donc ngai koloba nde kimokonzi ya tata bazali kopesa na bana omoni alors bana bato basalaki makambo wana elaka biso ndenge baliaki soso mais ya solo mais omoni ezali compliqué siko papa koyebisa biso kolia soso elingi koloba ete bazwi bokonzi ya papa en otage to babotoli lingomba ya ye balingaki nakanisi nde ezalaki nde nazali komona elaki dongo nde bazwaki lingomba balingaki kozwa lingomba mais tala kaka papa ebengisi yo ye na futi combien de 6000 km banda Paris ti ki Braza oyebi likambo zo ya kosala te mais balobi kaka no yaka ozo yana Kisasa pe papa aza kopesa yo mbote te ayambi yo liboso apesi yo ebonga kene kolala mais ntango yo kolala tongo bapesaka mbote mais soki ngai nafukami ntango akoya apesi moto aza ya kote na ngai mbote ngai aleki akopesa mbote na kote mosusu ti toya komonana na ye kaka mokolo aza koloba ke yaka parce que makambo ezali awa ezali makasi mais makambo ezali makasi kaka yo moto kokata yango omoni kaka yo moto kokata yango omoni papa ntango mena makambo yango ekwei ezali bandeko na biso ngai nazali kokende kotala bango chaque fois nazali kokende kotala bango mpo nayebisa bango ke mpo tosala boye nalobaka na bango mpe na promettre bango te soki nake na Congo mokolo soko nake na Congo nakomona papa Simon Kimbongo Kiangani po ete nalobela ye bino nyonso bozala eboke mais na rappeleke bango te makambo ya soso maintenant tango contrat na ngai esili ya Paris papa ezali ya kokamwa tala kaka oza kosala na poto mais balobi esili papa alobi zonga na zongi 30 ans après papa mais kozongo nga na zongi nazoya na Kisasa nake kotala papa Simon nalobi na papa na kosolola papa Simon nalobi na ye papa Simon mais yo na baleko na yabi ai papa ndongala oyo salaki ikoki omoni ngala bangi ngala bi nasalaki nini abi tosukisaka bongo mikolo mikoya bakoya donc wana donc na tozali na ba 2009 vers fin 2009 donc na yaki kuna ngala bi te papa ezali boete albi bongo mena yo lingi nini ngala bi non parce que na tango papa di ngenda boy abi boy olingo mona ye moni wa papa makambo ezala bango baza compliqué olingo mona ye ngala bi nani abi papa di ngenda ngala bi alors babengi papa wayawa soko boyebaki ye na azali ko s'occuper na centre alobi na ye mema papa ndongala naza koloba oyo ni papa Simon Kimbongo Kiangani ye moto aza koloba kamata papa ndongala mema ye kuna nakomi kolanda papa wayawa amemi ngai papa amemi ngai na chambre abeti liboso 3 fois porte après afungoli chambre tango afungoli chambre alobi ntango na kofungola chambre na kotika yo na kati ngala kozira yo na libanda ngala alobi mais papa wayawa nini eza na kati alobi te yo kota kaka ya kokamwa akenda te azalaki na kati alalaki elingi koloba nini mais azali na bomoi na 2009 wana nani papa wana nani ozali kotuna mokonzi ya bule alali na bilamba na ye ya pembe tenu na ye ozalaki kosalela communion alali mokonzi ya bule opesi kombo te papa Diangenda papa wayawa aza na libanda nga naza na kati papa soki kokrie nde na kriaka mais soki na crie peut-être mpe nalinga kobima liboma nayebi te mais natelamaki kaka boye naza kotala kaka boye
na kotala papa waya wavani na libanda nde na nsima ye afungoli porte ale alobi na ngai bima na bimi alobi omoni ye nga nalobi namoni ye alobi yaka tozonga kuna tozonge kote ya papa papa alobi na ngai omwene mbe nga alobi papa ingeta abien kena wafoko wena wa moyo. Merci papa journaliste. Kombo na ngai papa Mowa Wizana Michel. Nde naza mokonzi ya bilenge nyonso ya Congo Brazza oyo babengi UJIKI, Union de la Jeunesse Kimbangiste. Ya solo penza toyakaki nkamba pona kosenga bolimbisi ya badoyen ya Koreki pamba te nazali mwana ya Koreki. Tosengaki bolimbisi wana samedi, mais mokolo ya lelo ndenge papa awuti koyanula biso makambo mosusu epesi biso bomo pamba te na kati ya mokanda oyo ngai natangaki likambo ya ba-covid totiaki yango te. Toyebi kaka ete tosengela yango bolimbisi depuis soki 1988 tomonaki kaka ke eleka ok na kati ya motema ya papa eleka te. Yango wana rappele biso yango ndenge tozalaki pe kopesa maloba tosengi bolimbisi pamba te likambo wana ekufeli bato. Yango wana lingombe ezali kokende liboso ba recommandation oyo papa azali kopesa soki tokomi na mboka ya solo tokopesa yango pamba te mwa makambo oyo etikalaki tomoni ete papa Simon Kimbangu Kiangani a complété yango lelo. Donc kobima tokobima wa ezali livre mobimba oyo ezali complet na banzembo tozwaki ya solo azali kotinda biso tokende na kunzulu atindaka papa Diangenda Kuntima na 1988 atinda biso tokende kunzulu tokende sala 10 jours na 10 jours wana tosalaka tango tozongaka ya solo moto epelaka na kati na Koreki kasi mikolo eleki kamwa mingi moto wana yakaki kokufa. Yango wana toyakaki pote toloba epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani ye kaka papa Diangenda Kuntima azongisela biso eloko oyo alongolaka. Donc moto wana ekoka kozonga po ete tokoka kosalela ye pamba te ndenge moko alobi bilaka ekomi proche bilaka esi epusani bilaka ezali moto akosa yo te. Yango wana na rôle oyo papa Diangenda apesaka na Koreki toselaki kobungisa yango totie nzembo liboso mabondeli na nsima. Alors mabondeli fo ezala liboso nzembo nde elandi. Yango wana ndenge toyoki na monoko ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo tokokende po ete tokona kotombola nkita wana tokona kotombola baninga oyo batikalaki na kati na pongi tolamusa bango po ete tokoka kosala mosala elongo moko kati na biso atikala nsima te. Moko atikala nsima te osalela yango ya solo tokosalela yango pamba te nga lokola nazali président de la jeunesse. Chaque mardi tozalaka na plateau de 15 ans na centre d'accueil topesaka maloba topesaka si moyen ezali basede tozali kolakisa mais oyo ndenge ekomi boye soki tolobi moke na nsima tokolakisa sede bango moko bamiyokela makambo nini papa alobi oleba yebisa bango yango. Yango wana vraiment tokosalela yango pamba te papa alobi soko bosalela yango te ekozala susu forte na ngai te parce que nga na nsina alobi na likolo jambe na ngai ekolo makoma mina yo ebungaka te elikya na ngai ekolo nalongela na se na likolo mosala